Vérité maquée c'est Niki, grâce et grâce. Vérité maquée c'est... L'impolitesse de la mort. Promenade sans retour pour les pécheurs. Barwa bakoy kova na peti na bango. Bazali kolia ape komela. Liwa ekoti ezumoko eke na ye. Ezongisi te. Oh liwa. Eyebi bakondi te. Eyebi sema me. Oh liwa. Eko tatola. Makita. Sukaya bomoi na motwe. Oh oh liwa. Eko banzaka. Basekele nyonso ye. Sukaya bomoi na motwe. Yango bakumisaka te. Soki moto na kufite. Poto yebite. Basekele nyonso ekobima. Yango balo bakate. Soki moto na kufite. Poto yebite. Basekele nyonso ekobima. Oh liwa. Eyebi mbongo te. Eyebi bapokwe te. Eyebi babalani te. Ezalaki na roi moko très puissant sur la terre. Azalaki na mwana na alingaki mingi. Kombo na ezaki Rei Soleil. Alikaki ete soki akufi epale mwana oyo ayingela na bokonzi na ye. Mokolo moko balali mpe balamuki mwana oyo akufi. Oh liwa eyebisi mabe. Soki liwa ebaki mbongwe ebawa bakufaka te. Barishe bakufaka te o. Nebakondi bakufaka te. Soki liwa ebaki mbongwe ne papa nanga kufaki te. Mama nanga ya kufaki te o. Ne yaya nanga ya kufaki te yaya. Oh liwa yaya. Eyebi mbongo te. Eyebi conseiller te o. Eyebi kolibisa te. Eyebi helaka te o. Eyebi se mabe. Oh. Eyebi se mabe. Soki liwa ebaki minduke. Nde basoda bakufaka nte kolo. Nde bakufaka te. Soki liwa ebaki masanwe. Nde bato masano bakufaka te. Yaya. Nde bakufaka te papa. Oh liwa eyebi kolata te. Eyebi honere te o. Eyebi bolamu te. Eyebi nyonso te o. Eyebi se mabe yaya. Oh liwa Yangombe Satana. Oh liwa Yangombe Lisumu. Oh liwa Yangombe Satana. Oh liwa Yangombe Lisumu. Oh liwa Yangombe Satana. Neka bongomba ya kupaki te. Ya wilingonda kufaki te o. Ndeba musicien bakufaka te o. Soki liwa ebaki kote ya e. Neida usa kufaki te. Aedi na bala kufaki te.
twakivana kwetu wakwisu asitolwakilokumanza sebike twakivana kwetu wakwisu asitwatakulumuyovu iyaseno kumaka vavanzayaibaya lufakaka tuvingilanga iyabikwama kututwabaka vavanzayaibaya lufakaka tuvingilanga sebike twakivana kwetu wakwisu Kolo soki bato kotuna ngolu pe bolingono ezali wapi na komeli banda konganga pe kotatola ete nazali elembo ya ngolu pe ya bolingo na yo. Haleluya. Lélo samedi, on a un total déjà 0 heure passée de 40 minutes. Programme d'Abisso, il y a aussi l'Abisso et mon équipe à l'Olympique. Déjà à partir, il y a 8 heures juste. Les communes seront à Java. Ailleurs, qui de part encore, ils ont 10 heures juste. À partir déjà, il y a 8 heures. Mandeko, famille, ma relation. À partir de 8 heures juste, comme ça, déjà, ma dernière promotion. Et l'autre famille, je vais te racheter des amis, respect, à air. Parce que pour le moment, la question est si quand on est dans le cimetière, il y a un maman, un petit gars,
ya biso mama ya biso yaya ya biso ndeko mama Lidia na osenga na ndeko nyonso oyo peut-être azoyoka biso ndenge tozoloba azoyoka na ndenge nazoloba kobosana te corps juste à partir à 8h tosala la dernière hommage na biso et programme kozala vraiment continue. La lingi na invité bandeko nyonso ya église et puis bandeko balandi biso na mwa moment oyo tolingi tolekisa bisika oyo mpona komeka kolendisa mitema ya bandeko mpona komeka kokotisa quelque chose na mitema ya bandeko mama ya bango yaya ya bango beti ya bango mwana parce que c'est pas facile et bato bayebi parcours ya ndeko tia kolaki esika oyo beti ya kufi eza sushi mingi mpona biso odefisa biso mwa ntango mokie wana tokoyeba na biso longo ka lisusu koekizote libota na maloba na nzambe alleluya soki présence na biso ezawa toye simplement kosala nano bino ezoloba na biso bisika bandeko bazolela tolela na bango elongo nalingaka mingi kose présente na batango ya lolenge oyo. Pourquoi? Parce que na ba moment oyo nde mpe interpellé bien-aimé eza na baparent oyo bamonaki mama na biso Lidia ndenge abotami ndenge azokola elelo baperdre ye tikala rappele yo na mpe yo makasi ntan oyo tovandi na ye tocomprendre akeleki mingi ntango tozoperdre ye eza mokie nzambe apesaki ye mpe moto azwi bandeko totikali tolikia lisusu etokosana te liwa eza mpona biso nyonso donc ntango meme yo oza vivant otala mama Lidia ndenge alali na cercueil wana nali na rappele yo un jour ya yo mpe ntango ekozala bien-aimé soki natelemi liboso na bino tozala na posha kokende lifelo voi ezaka moko ena charna mosusu te oyo kosala koke bisika wana mibale so eza nzela liwa te alleluya eza na nzela moko te ezaka na nzela oyo ondaki tozoyemba na olingo oyemba na biso elongo Yesu ndekona Alleluia Bele yema mishomo Yesu Masiya
Alors, comme le moment où nous avons ensemble pendant quelques minutes, on a toujours bien ensemble le pasteur Alain Fouillou pour la prédication. Après, nous continuer le programme de la mission. Merci beaucoup. Le pasteur Alain Fouillou pour la prédication. Merci. Nzambe aza sisi mulimu mpona grâce wasali biso Nzambe aza lokumu mpona grâce wasali biso tokutana esika oyo circonstance ya matanga eza circonstance moko oyo motu nyonso asepelaka nango te mais évidemment nalobaka ke liwa ezali serviteur moko obéissant parmi les serviteurs, nous sommes serviteurs plus obéissants à l'Iwa. Et dans le cas de l'Iwa, nous sommes vivre, tout le monde a un mot qui est le moins mabé. Mais tu connais que l'Iwa est parmi ma volonté à l'exemple pour la vie à battre. Voilà pourquoi, dans quelques temps, nous avons appelé ces bichos, nous avons une exhortation pour nous gagner dans la bichot par rapport à il y a un où ils ont prévu pour la enterrement. La limite au centre pendant quelques secondes, nous partager le banazam. Seigneur, tu fais chaud, merci pour la temps où tu fais chaud. Malheureusement, c'est le terme. Et aujourd'hui, dans ma commune, les gars, c'est pas une aïe. Tu pas me Seigneur, nous allons te permettre de faire la carte de Sikaoui. Comme on a carte à Nyonso, na Congo, na Isto Bondeli, aujourd'hui, Amen. Voilà, la manière que l'on va faire, l'Iwa et c'est le Koyo, Biso Nyonso, nous avons séparé la Mouazate. Pourquoi tu sépares la langue? Parce que tu as déjà vu ton message dans la carte à mon kili. Place où tu as dit que mais si tu as dit que tu as dit que tu as dit et Bible est dans la biso, Salomon est dans la balobi, mutu est malade, mutu est mayele, asa mutu est dans le sika liwa ezali. Parce que lié à l'ikufa boye, et ça lié à la réflexion. Et de sika mutu est envoyé à la réflexion musika. Mutamaye na pensaka par rapport à mutu alali kendele za mutu alali azaki pendenga na sali abanda pe botambola azaki pe koloba azaki kosala tout oyo ozosala mais lelo il arrivé que tokomi kotala na kati ya cercueil donc c'est à dire que ndenge ye bazalaki na ndenga komi lelo yo nanga pe dokoma ndenga komi yango bileme na tongo lelo Salomon zobenga yo adosa mutamaye parce que oponi. Et si quand il y a fête, les gens ont la samedi. L'organisation fête, c'est l'anniversaire, surtout que quand on a, les gens ont l'ambiance à fête. Mais ils ont organisé tant d'ailleurs, au niveau de déplacés, il y a aussi comme attendre les années. Vraiment, les gens ont les gens ont les gens Nenda kutani awo liwana yendo mone na kaka sokei meto yeli tele lo na meza ndenge nenda kutani lelo awo tabusu yonanga e koza la pre liwana bana batu ba yende ba ya matanga boyo kaka na taya tele ba matako antele mena nsela batu bakende okunda misupa kufi muto ya kufi lelo avec la posa kufa lelo te na bandata boye na bataya boye même l'église et ça va plein mutu nyonso se tu fais une prière na so bebe l'esprit de mort la lingini wate na vinanga donc mutu moli na liwana taoyo pasate et ce qui lelo akufi ne malali boye et ça qui pose na été la preuve en état dans le kobela même une famille même lié beaucoup à ça qui tue au hôpital à l'occasion de traitement pas à malade. Et ça, les choses là, c'est que l'homme a la poste à vous faire. Mais ce que les gens là, nous avons la décision finale de la vie à nous. Et ça, ça. Il y a un peu de temps, nous avons la vie à tant de calmer. Puis ce qui a mutu ya mutakolo mutu na été quoi na scène, ce qui ça va permettre de. Ce qui même nous calmer la vie, et ça n'a permission ça. Il y a pas la solution de bébé. La vie on doit aller à l'élo. Il faut y avoir un vite qui s'est à et ça fait à me pousser par rapport à la violence de la mission.
Et puis les autres, après, si on doit en avoir, ils ont la vie justice. Oui, c'est la mission. Dans la vie, ça va passer, mon frère. On va se faire la vie. Pas comme même, on va communier aussi. On va mener le film sur le midi. Mais il y a des filles qui ont la bonne lélo. La fille, on est dans la mission. Si vous êtes les plus meilleurs, et ça, c'est ça la bonne mission. Comme vous avez le corps est là, et ça, c'est la sangha, il y a papa, la maman, sangha, pour le botam. Au botam, les premiers par la volonté ensemble, mais comme nous avons la carte à Bokini, on bimbi la zéla à quoi ça nous va. Et si on a mené la carte à Bokini, donc si il y a quoi, c'est pas la zéla, mais la zéla à Batu. Mais si on est de la mission d'Obi, et ça, si on doit se faire la zéla à Tata la maman. Et ça, c'est la condition pour qu'on puisse se faire. Il a mis la Moukana, chapitre 3, verset 16. Et il dit, car tu as tant aimé le monde, qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui. Donc, pour nous, pas sa vie éternelle, pas sa vie, on s'en va bon bélier. Et ce qui n'a pas droit à Yesu, le corps à mon cause, de mon béquis. N'est-ce pas le corps à Koufi, n'est-ce pas ça, voilà. Attends qu'on s'allie ma messe de l'équipe à vous. Tu vas dire que c'est un sabbat, mais ça va soulever jamais. Moutou a fait la confession avec conscience. Maman Lydia Kembe. Maman Lydia Kembe a voté cette année en 1980 au Monagokuna. Et puis Maman Lydia a zaki la mission na mboka Angola, a zaki na mboka Ethiopie. Pour préparer le malade de joie qui est né à Ethiopie la mission na mboka Angola, né à Ethiopie kabiso. Alors Maman Lydia a été kokoma na Angola au Ethiopie. Na savais toujours pour déranger là qui dimanche le 17 décembre. Mais Maman Lydia komaki awa na mboka Angola. Bongo mardi à 19 vers 14h. Mais Maman Lydia a tiré du son, on a bien. Alors Maman Lydia azali mwana ya papa na biso René pe maman na biso Edo. Maman papa na biso azali na mo ide ça que déjà molimo na bango tika molimo na bango pe ma kimia. Bongo maman na biso Lydia na mokilinda bazalaki yebe abotaki bana mibale moko ya mwasi pe moko ya mobali. Wapi bana bazana biso na kati nisika oyo. Programme na biso zokoba wana to profiter moi dans cette occasion ya kosenga et pas bana bazali s'il vous plaît. So ba ocha biso akiti mibale liboso wana. Ba pousse na biso bana liboso ba fana pour que tobenga basali na Nzambe ba bonde na pona bana pe libota soki ezali to kusani. Bible lobina biso na mokana ya Puissance chapitre 27 verset 10. La Bible dit Data na yo to mama na bokotika yo mais bana batikali bazo kotina kata taxi ale na barope ekoya soko to comme la paparage nyonso eza Nzambe mama ledi tango na ekoki mokolo na ekoki ale na ye déjà kiti ne mosena za ba otikoloba ato to pesa madidi bondia akoyoka sur parce que tawo ne ledi déjà ato le lipa ato senya somelo so binini. C'est-à-dire que quand on a pouvoir sur l'eau, comment on va dire que la vie n'a pas de alléluia. Il y a pas de basali. Mais la discussion concerne cette cause à au poussani et pas de
sengela ngala yibaye pona la tamu ningaye pina mama pina ngopele nasali mokilango nini namona pasi ya boye nasali mokilango nini na mérité passion pasi ya mokindo boye ngala kokala ngai te pina mama pina ngopele papa tikaki papa mi babotola mawa lelonga na pasi mama tokongo papa tikaki papa mi babotola lelonga pasi ndako ezali tokomi na ndako na biso folia papa na pema na kolia nsima tosabelaki nzambe me nzambe azali volonté na ye nayebi eza mpasi epai ya baboti nayebi eza mpasi mpona libota tika nzambe akosolo libota oyo nzambe akosolo libota alors soki na moto ya famille soki témoignage eza te tezololokwa akokusa liboso mpasa mikro apesa bakende communiqué aux familles ebokisi mpona bato nyonso baza awa toza mpenza reconnaissant ya kopesa to merci mpona koparticipe na biso na moko eza difficile ya kokolama na biso yango etaki libota na yezi e libota edoka buya tozangi te koloba merci na présence na bino kokabolama yango na biso vraiment tokomi na temps oyo totyaki isia juste kofungola aseke ata pendant 5 minutes 10 minutes po libota emona fiske corps bana bamona na bango oyo ezalaki vraiment koya na bino ya malamu zonga na bino mpe ezala malamu ozala libango takokende abakotika te mwako pama ezali Consona
nakosala nini mpo na nzoto nanga nasili kosala mpe nalembi nzoto yosengaki ngai masanga nzoto napesaki yo yolingaki bilamba ya motuya o nzoto nasombelaki yo yolingaki basapatu ya fiere nzoto nalatisaki yo lelo yokei na lilita nzoto natiki yo nzoto nzoto nanga nzoto oyokisi ngai soni nzoto nanga nzoto oyokisi ngai soni nzoto napesi yo biloko mingi nzoto yokei na lilita yopesi nga ata melesi te na maso nasaleli yo yopesi nga ata melesi te na maso nasaleli yo anga nzoto nanga nzoto anga nzoto nanga nzoto nasalaki nini mpo na nzoto vraiment nasili kosala mpe nalembi dollar franc CFA etikali pamba anzoto tobanda mpe molato yango kala nzoto esilaka te o bamama balataka zikida nzoto kanisa nanu batelefone ntango epanzaka nzoto kanisa nanu penyisho ntango epanzaka nzoto kanisa nanu modela afro ntango erenyaka nzoto kanisa nanu tokomi kolata bashimok nzoto yo kaka na nsima tokomi kolata bamampa nzoto Acepso 3% ebunga nzoto tokomi kokata bugi derrière nzoto yo kaka na nsima tokomi kokata bara nzoto yo kaka na nsima tokomi kolata bakolon nzoto yo kaka na nsima tokomi kotiesa baplante nzoto yo kaka na nsima tokosuka wapi nzoto Gianni Versace etikali nzoto apamba tokomi kolata balarios nzoto etikali pamba chevignon na ngai nyonso etikali nzoto anzoto anga nzoto nanga nzoto nzoto nanga nzoto oyokisi ngai soni nzoto nanga nzoto oyokisi ngai soni napesi yo biloko mingi nzoto yokei na lilita yopesi nga ata melesi te na maso nasaleli yo yopesi nga ata melesi te na maso nasaleli yo ntango ya kokende na ndako ya nzambe nzoto yo okolemba mpona kotala baninga na mpasi nzoto yo baraison kasi feti yo wana liboso nzoto sikoyo yo wana bake kokunda o nzoto nga liboso ya nzambe mokonzi papa nzoto nga na koloba nini wana ye toyeka to esika toyebi toza na eloko mosusu osala te topesa ya nzambe wana merci bateyaki biso nga na ye koexote pendant quelques minutes ki nzambe lobi ekozala mpe biso eteya mpe biso to repare moto oza na temps ya moment oyo yo moto oza na
ozo respirer été à payo bongisa toza na bon moy parce que normalement yetika na nzambe na ye bongisa parce que nyoso salaka vanité de vanité tout est vanité ozala riche ozala présent ozala roi ozala nani ata otambola na kobanga nzambe yeba betano bezali nasi minga oloba pena ezati ete ya biso bato tozana bomoe awa yokolela ndenge nini okolela banda tongo ti lobi eloko échange ezati parce que biso tokomi na suka nzoka nde ya nzambe esali nini ebandi bongisa relation na nzambe parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Nathan nazali na ndako, Nathan nazali na moment mususu, Nathan nazali na carte avion, mais Nathan auto ti carte nchi. Ndeko na biso Lydia ni na sima tozonga. Na osenga mutu moko azakaki. Oh Yesu we, namona yo. Nabila yo Yesu we, nabila yo. Yesue nabia yo nakubanga nzambe nakubanga nzambe oh Yesue nakubanga nzambe Alléluia Alléluia, Amen. Oh, Alléluia. Oh, Amen. Oh, Alléluia. Alléluia, Amen. Bien-aimé, tu peux nous merci parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Dans les circonstances, nous sommes biso ba Christ merci. C'est pour ça que nous avons lelo tu peux nous merci. Dans le moment où comme biso, tu bonne na kombo na Yesu. Zambalola topambo topesho merci Seigneur Père de gloire. Na moment où pécho Jésus. La Bible déclare na moment nyonso tout opesa merci toi prince du matin. Topesho merci ne comme biso 4 pesika na libota na biso. Topesho merci na journal lelo. Zambalola topesho merci. Parce que toi tu es le roi de gloire. Zambalola pambo na pesho merci. Parce que toi tu es le maître de ta monnaie mon roi. Na moment où topesho merci Jésus. Topesho merci toi prince du matin. Topesho merci tout puissant. Ton péché est un grand de la Bible. Ton péché merci Jésus. Parce que toi tu es le maître des temps et des circonstances. Dans le moment nyoso, dans ta nyoso, dans le moment nyoso, quelque chose moment si. Parce que toi tu es Dieu, tu resteras témoin mon roi. Ton péché merci. Dans le nom de Jésus. Totiki libota ya libota nyoso tu ya mama lina na boko na nzambe. Ke nzambe oyo abate la libota oyo. Nzambe oyo akota bituma nyoso, c'est-à-dire après enterrement et loko moko esalema te même oyo biso toyekati esika même na banzela ndenge tokozonga po moko esalema te totiki libota ya mama lina na boko na nzambe pe totiki bana na maboko na nzambe c'est-à-dire mutu moko a utilisé molimo na ete po abimelaka bana abimelaka libota totiki momo na boko na nzambe tobondeli au nom de Jésus. Le grand de la Bible est tout puissant Israël. Zambalola mo santo na ba santo. Natiki momo na maboko est tout puissant Israël. Natiki libota maman na biso lida na maboko éternel grand de la Bible. Zambalola nous te disons Seigneur. Déclaration na biso mon roi. Oh protéger libota on a combo na Yesu. Protéger libota on a combo na Yesu. Protéger foyer na combo na Yesu. Na molimo sa na biso lida. Ube na image mon roi. Zambalola libota na maboko est tout puissant Israël. A jouer rôle même itano bana balalaka. Même itamba sakanaka. Que molimo moko te. Et si remonter likola maman la vie ya maman na biso lida to bonde na kombo na Yesu. Zambalola le pe mutu moko peut-être amoni na mutema na ye. Ube azaki na problème na maman na biso lida moma yango. Olobi Ube mutu moko. Yebi ki nzamba salaki déjà liwa mutu afa botama. Olobi mais état que tata na yebi nzela biso to yebi nzela okete
Lydia ezala na côté na biso ezala na kota mama ezala na kota ba camarade na yo nga papa na ona telemi na zoloba oyo nyonso abundisi yo lobe ezali wa nzambe soki eza na maboko ya bato mwana na nga nayebi ozaki mwana te nalingi nayoka revanche tikaki tata na yo nga naza nango nzela no eza ouvert otiki bana bano bakola bien libota mpe tozalaki na oyo ezaka yango merci papa toyoki deya papa mutu mosu aza te kote mama aza te olobi soki eloko oloba te nzambe mutu apesaka ye mpe mutu azwa so nzambe alingi abikisa ye akaka tika alingi abikisa ye nzambe alie bacirconstance soki tokumisa ye mpona mpasi na biso tokumisa ye bizaki ye malamu so biso toyebi likambo nzambe emoka yebi so mpe kota bakamaradi bayebi likambo nzambe emoka yebi soki kota fuma papa mo ayebi likambo nzambe emoka azwa justice ye malamu bana bakola bayeba mpe kosunga Simba. Simba. Mettez, on va continuer. Excusez. Pas ça. Bon, ça va, nous avons parce que nous sommes déjà pamba. Sokolobana Yonde tata Nabiso Yonde tata Yonde tata Yonde tata Nabiso Malembe.